Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, bonsoir. Bandeko, Balandino, soya BBC. J'espère que nous vous allez bien. Bon début de semaine. Il est tous à lundi, le 7 octobre. Alors, bon début de semaine. Na Balandino, il y a BBC. Voilà. Kota aimer partager. Ceux qui ont la liboso, s'abonner et que ça la vraiment biso. Bien makasi, voilà. Bandeko, famille Libota, shalom. Famille Libota, shalom, Nabino nyonso. J'espère que nous vous allez bien. Les péchaleurs, vous êtes là. Bissopé, ça va par la grâce de Dieu, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Voilà. La grande famille, je crois, pour mon titre, na biso pour mon photo et miniature. Les péchalov Bokota, non, Bokota. Et famille Libota, on est ensemble, quoi. Biso nous story qui non le tout la 10e épisode na biso. Il y a filmé autour la belle vie télévision. Na titre ya traumatisé. Film wana. Et ça fait mon code donc et puis c'est déjà bas stress ébélé bino mo boy déjà Poutine de l'écriture belle vie quand il la patrona ninga mema biso. Alors lelo sûrement to koyeba suite ikoza na famille ya maman étoile ya koyeba ba gesho bon wana ninga mona kanisi voilà quoi. Alors to koyeba sort ya makamba ndenge kozala soki Papa Serge Kop na ya salaki wana le ya pe azana kati et voilà. Donc banane belé zana nu yako batama. Plus tozo ta la film et plus pe tozo découvrir ba makambo ebele. Alors belle vie pe na ngambu na ekuna babandi déjà ko traumatiser na libala ngo ou encore na relation oyo akena kokote pa papa allez voilà. Sans plus tarder, bandeko, je crois lobby tout le monde qui va audio moko etambolaki sur les réseaux sociaux, soit disant que non, Gomez isusu abandeli, voilà. Ah, bandeko, le quoi biso pe to lukaka matière, ou ya ki pe to téléméli, to lobby non, pas jusque là quand même. Gomez pour nani boye, pour nani voilà bon. Na analyse encore na émission na sala ki lobby wana, c'était plus na fongola ki pe Gomez. Mais baye ko signaler biso baye ko ba keno audio wana mama BBC audio neza ya kala tala boye balobaki boye nzoka nde kaka ndenge moko bango moko bazolo ba keno campagne ya déstabilisation et oui nzoka bazana ba audio ya kala oyo zo sala que babanda ko bimisango eza ba audio ya kala babanda ko bimisango ndambu soi-disant campagne de déstabilisation. Mais tobo sanate ya koloba ke non matière oyo eza sur les réseaux sociaux na minute oyo eza matière ya artiste na biso comédienne na kombo ya nani na kombo ya Coquette. Pourquoi bolingi botika na makambo ya Coquette? Parce que za penza matière moko oyo eza propreté. Na on a déjà ba capture ba message ya Coquette negezo bimakuna, c'est-à-dire que non Coquette nangambuna elle avait aussi perdu à perdre qui déjà contrôle à kenaki nango déjà pour ba preuve mususu combien kobima na réseaux sociaux awa matière eza ya penza que non matière ya bio na ba preuve tangible eza matière ya artiste Coquette na mobali nae et voilà. Mais lorsque bozolinga ko échapper wana boya ko mema ba audio moko ya kala boyebi ke non na vanda kinga moko lobi na pokwa nazoki au moins 3-4 appels ya bato ma BBC oyebi nini audio wana eza audio moko ya kala
Ah, na bengi pekini boye na batu nanga pe ya kati babi oui effectivement ça audio moko ya kala. Maintenant pourquoi ko bimisa ba audio ya kala? Boye bakeno Ursule Pechanga ndenge azawala pour langa ce que j'ai déjà constaté chez Ursule Pechanga asa timbi ba jeune bino ya oyo bozo sala ya campagne ya déstabilisation pour vous séparer peut-être Yé na Gomez. Moi personnellement au départ dans le bakeno Gomez déjà aza mwana moko ou déjà azana ba défaut moko ya bien té na côté vie sociale. Lorsque nous avons vie sociale c'est-à-dire que hein, lorsque nous vivre na bateau azana défaut wana elle parle trop et voilà. Loko la bino bozo sala musiko na sens que non bokabola bango na par force. Et je crois que non Ursule Pechanga peut-être pe na ngambu na e kolekate parce que hier c'était l'anniversaire de Gomez. Moi après avoir ko sala émission wana na monika ka ba abonné na biso ba soldat nanga ma BBC tala déjà na page ya Ursule Pechanga kutu asali nini a publié Gomez a souhaité ba joyeux anniversaire. C'est par là j'avais aussi vite compris que non c'est-à-dire que non ba audio oyo eza yakala. Maintenant tout solula na bandeko. Batu balobi que non baza na campagne ya déstabilisation toujours na campagne ya déstabilisation. Siko campagne ngo ya déstabilisation bozo na makambu ya kala. En oubliant que non, batu bako timba batu baebi déjà que les ba audio ya kala bako zongo en considération te. Bomoni nani Ursule Pechanga nenga na zo aebi déjà jeune bino. C'est-à-dire que non, boza na nini, bozo jouer for nothing au banglais balobaka. Bo jouer pour rien. Siko boye bisangai. Souci na bino eza nini? Ne loko ngasiko nazo ngana tuna. Lorsque bino bolobi campagne de déstabilisation, ok. Campagne de déstabilisation, si ko tango boko déstabiliser bango encore bo séparer bango bato. Siko bato wana ndesko boko zo bango to bosandeni. Non, to solola nan. Pour ce qui réellement bino bozana besoin ko zo bato wana bo kika ko na campagne de déstabilisation te. Ya bo kika ko na campagne de déstabilisation te. Pour ceux qui boye na campagne de déstabilisation, lobby sous bo séparer bango mutu o bo séparer nae o mususu na bino bozo linga e bozuye bo komissie pa na bino. Et moi bo mo te que no soupa bino. Le mieux à faire ezanini. Ceux qui boza na besoin mutu, contacter la personne solo la na mutu bo solo na mutu. Campagne de déstabilisation pour na bino bo tika la koyeba ke non eko pesa bino valeur T. Ne loko bozo bosana et pesa bino valeur T. Lorsque bozo tambola na vision bolo bakeno campagne de déstabilisation, oui, aujourd'hui batu boki bo séparer batu. Mais lorsque bo séparer batu, bo moni ke non batu basai nini, batu bakabwani. Siko bino bozu mutu wana bino bobanai ko lukaye o bobanai ko envisager, bozu mutu bobanai ko cibler, bozu. Est-ce que bozo na valeur? Bozo na valeur te? Bozana valeur te comme pour dire que non oh bozo salawana ezo bamba bino na sezo la qui s'appelle que non boza vraiment banamike avec tout ce que vous êtes en train de faire. Ce qui bozana besoin mutu bo solo na mutu. C'est ça le mieux à faire. C'est ça le mieux à faire. Gomez allié saka Ursule Pechanga te nde loko pi bozo bosana. Gomez allié saka Ursule Pechanga te. Bo mona siko ke non déplace nga nazo mona ke non bozo eba makambo bo salate. Dites-nous peut-être que non Gomez d'abane kolisa nani Ursule Pechanga. To ngeto sukapi. Sko bino loko bozaka bato mitema mabe bolingi ka ke non Ursule Pechanga bato baza pembeni na ete. Sko mutu o peut-être koloba ke non azala pembeni ya Ursule Pechanga te. Il faut zaka mutu moko ya sans esprit. Et surtout ceux qui voient que nos campagnes de déstabilisation eza na campagne wana ou encore na trick au basali wana yo yebi yango pe o kwei na trick na bango na kwei pe na piège na bango wana c'est-à-dire que non oza mututé. Ah oui hein? Ah oui, nayaki awa la grande famille. Nayaki awa
nayebisaki bino botala boye mpona maria bazoplanifier boye mpona maria babenda ye balongolo pembeni ya Belleville. Nayebisaki bino parce que bato mosusu bakomprendre te soki bolandi émission oyo nani audio oyo ebimaki lobi yana ya Gomez azoloba ke non azoluka visibilité et voilà babétise nyonso ebimaki na kati ya audio wana. Intro na bango eza toza na toujours campagne ya déstabilisation. Beaucoup de gens ont raison et l'autre qui bino qui no signalé qui biso qui non basi ciblé pe Maria. C'est-à-dire que no ba olinga ba bulongo la batum susu pembeni ya Belleville batum susu pembeni ya nani ya Ursule Pechanga. Vous allez vite comprendre. Lorsque vous lobby campagne tout le monde a que no campagne ezala mon côté campagne ezala ebele. Ce que batu basi bazu ba audio ya kala bazu ba audio ya kala basa nini ba bombi. Babanda kobimisa ngo ndambu pona kosanini pona ko déstabiliser bato sikoyo bandeko moko dans la vie il faut kozala sage il faut kozala mayele na vie il faut kozala ka mayele surtout soko ozolingo oza na plan ya kosala mutu mabe kota penza na paramètre bien pour réussir plan na yo wana parce que soki o réussir te et ko risquer ko zongela yo mabe. Vous voyez pourquoi je dis ça? Parce que bino bosi bozu ba audio nyonso ya kala bo kanyango esika moko. Bolobi bo bando bimisango moko. Campagne de déstabilisation. Déjà bato baebi. Bato baebi que non lorsque vous bando sala ba sortie médiatique na ba audio boye eza pona ko déstabiliser bato, eza pona ko kabola bato. Monte que non maele na bino esuki. La grande famille, beau aimer, beau partager, et ça vraiment biso bien. Beau aimer, beau partager, et ça vraiment biso bien ma casse. Beau aimer, beau partager. Non, il y a un bien inga ici sur un zambi. Yo. C'est grave, hein. Vous comprendre de la grande famille. Bato msusu bazoloba oh ma BBC bobwakisa kaka makambo yango bandeko eza matière likambo kobwakisa eza te soki ba audio ndenge ebimi wana bango balobi eza campagne ya déstabilisation biso toki obwakisa ngo te il faut to ya pe to dénoncer makambo na bango na ya ka ya nani ya campagne ya déstabilisation. Nous devons venir et dénoncer ça parce que bomoni bato ebele bazalaka na ignorance. Mutu mususu komona ka boy en passant amoni kaka eloko wana amoni kaka amoni audio wana ayoki yango mbala moko azwi yango pe en considération peza en considération siko yebisa ngai ntango moko bokoma ka ma BBC bobwakisa kaka eza question kobwakisa te bandeko eza question kobwakisa te eza question ya kobwakisa te nga na yebisa bino toujours que non eza na ba émission mususu nga na salaka omona mutu penza bengel bia mama BBC na yeba kite ke no makambo eza boye na landeli na ye koyoka pe yo mabe à comprendre bino boyebi batu combien ba considérer neti nga na considérer ki déjà audio wana sina salela ki yango émission na salela ki yango émission ya koloba ke non Gomez azongi susu kaka siko même pas 2 mois parce que je ne savais pas que eza ba audio basi ba bombi yango ya koloba ke non baza na campagne de déstabilisation ba dobimisango ndambu siko boye bisanga awa nga na yebi ke non eza audio ya lokuta taka ndenge nga na salaki analyse lobi eza peut-être na 2-3 personnes na vu combien de vues na vidéo yango soki 1000 soki 1500 vues boyebi bato combien na 1500 wana ba considérer qui peut-être analyse danga ya lobi parce que moi aussi j'étais emporté ya koloba ke non Gomez abandi isusu boyebi bato combien oyo bazwaki pe en considération ya koloba ba ini peut-être pe Gomez pona nini boye lisusu boyebi bato combien na ba commentaire pe bato mususu basa Gomez penza mwana azangi kindoki te mwana boye tu vois babiloko wana et pourquoi pas soki na yebi vérité na ya sikoko ya ko démentir ko na ya koloba vérité ya likambo keno boye po ba oyo na nombre ya bato batalaki émission na nga lobi na yebisa bango bandeko eza ba audio ya kala o basi bakangisi ba audio ebele ya kala o balobi ba obandobimisa ndambu c'est-à-dire que non na ye ko préparer peut-être 2-3 personnes o balandaka mama BBC
Oh, peut-être que non, oh, balanda kinga lobby. Oh, balanda kinga lobby. Alors, les cambo ezalaka, ceux qui ayent dans les réseaux sociaux, tout l'obéli yango. Maman bébé c'est bois qui ça, oui, non, bois qui ça. Mais non, quand c'est maman bébé ça, ça va analyse à ma cambunion. Non, et ça va analyse mon son dans ça là n'engate. Non, on peut ça bino exemple. Depuis ndeko na biso oh ceux qui oyo nani auta ki poto atikala ki na 2 mois. Ou ayo moko abima ki na réseaux sociaux et koloba ke no ba médecin ba pseke no atikala ki na 2 mois pour akufa. Depuis auti poto bomoni atanga na matisi na miniature. Je peux pas le faire. Non ça la teloba likambo susu peza ye mais depuis auti poto bomoni atanga na matisi na miniature. Na matisi na miniature te. Pour nini parce que na sina biki no na osala ngo te. Pour nini yaya ya buzoba. Pour nini elle ne se respecte pas. Pour nini azo bundisa belle vie pour nini belle vie asala ye nini. Ye je ne pense pas que na sunga belle vie. Par contre belle vie na ngambu na enda sunga ye. Belle vie afuta ye. Ya joie et pas belle vie. Bozomo eza ba biloko mususu nazwa kate na sala ba analyse belé ya yaya wana. Mais là, na yeko mono ndenge na ozala ndenge na zo nager na nini to sito yebi ke non ye conclusion na ye to conclura ye ke non azaka ka mutema mabe envers belle vie. Siko to bando sala kaka soki ya bimi boye pas asali sortie médiatique biso pe to pélicite to bela liboma sans pour autant le savoir. Comme ça liboma na ye moko abelango. Comme ça liboma na oya aobima chaque sorry aobima chaque jour pour na kwa koloba mabe ya belle vie. Tango azobima nga pe na ye na pélici. Ou encore biso pe to pélici. Bon mate ke no makamone aussi la te. Siko yeso ki azo sala ngo azo sala zo mona pe ke no bato ngo belle vie bazo répondre ngate olemba ovanda. Bo comprendre et ya bandeko please. Moko bo contrôler pe ba commentaire ya ba ke no boa ki ça oui na boa ki ça ka ba. Ya ona yebisi na kabeli bino di solo. Na faire comprendre bino pe ke no nga lobi tango na sala ki je ne savais même pas na utaki na nga église. Batindeli nga na kotindela nga bi depuis vendredi nazo travailler te. Tika na travailler déjà na yoka ki méchant yakoba Gomez ka siko. C'est-à-dire que non j'étais emporté na audio wana nzoka eza ya kala. Nga siko nazo entrer na zui délivrance ya koyeba ke non audio ezaki ya kala. Parce que bango bazana campagne de déstabilisation. Nzoka bazo bimisane ba audio ya kala. Et n'a pas sauver mi balé mi sato balanda kingait. Babi ma peine à ignorance, babi ma peine à likambo ngana yeba kité. Vous comprendre la grande famille, j'espère que non. Bato balanda mama BBC baza bato maïli. Nandenge moko propre, nandenge moko bien kitoko. Bon la grande famille, bon emina. Aimer partager. Mon bébé connexion ma bé ma casse. Aimer partager. C'est ça. C'est ça qu'il s'agit. Donc, nous avons tous une ignorance. Bah, on besoin qui bandima qui likambo ya audio. To préparer déjà ma mind, to préparer déjà ma morale à bato koloba ke non. Mikolo nyonso ba audio ko bima. Eza ba audio ya kala. Campagne na bango eza ko déstabiliser bato. C'est que lorsque bozo déstabiliser bato, na suka na ngo bozwa nini? Na suka na ngo bokozwa nini? La grande famille tozota la filme na Belle Vie télévision. Filme wana eza filme moko eza na ba leçon ebele na kati. Filme wana eza na ba leçon ebele na kati oyo ezo fungola bato mémoire. Kande na lobaki na lobike étoile il ne fallait pas papa Serge bandako nani papa Thierbo bandako kozwa mwana na ndako kuna. Kandenge pe étoile bandako kokende kozwa mwana akena kozwa mwana et pas Thierbo. Ndeko moko abenginga komelinga mama bébé c'est tu as totalement raison. Atata mpe étoile akendaka kuna et pas
et pas Turbo kozwa mwana le ape asepelaka nango te. Yango na analyse na nga na émission na nga na lobaki ke non ezaki question ya ba solola pona ko éviter ba problème na mike na ngambo ya Turbo na ngambo ya Étoile. Parce que soko tali Turbo lorsque bana ko kende kozwa mwana tu sens penza que non papa ya mwana ye kozwa mwana na ye zuwa pe abana ko sala mo ba osola na papa Serge Boye. Papa Serge soki atie elongi na se nani Turbo asali nini adongoli atie elongi likolo abalusi elongi. Ozo comprendre mais Étoile nde ntelenga komona ta eloko moko te keno lorsque kina kozwa mwana azwaka neka mwana abimi akei. Yango mona baloba ata na bapoto ata eza na place oyo mama koya atiki mwana mama bimi akei papa ya azwi mwana wana ake na ye. Soki kozongisa ye ka lié à rencontre ezaka wana mama ye na ba social worker bobenga bango banani na français. Bozo comprendre pona ko éviter babiloko wana. Omoni babiloko wana eza babiloko moko boye efongola batu mémoire. Po lorsque mutu azwa kozwa mwana ozoyeba te aoya na bulu nini ou encore oyo pa kolonda ko place ozoke kozwa mwana ozoyeba pe intention na ete ozoyeba pe te mutema na ye. C'est-à-dire que non, leçon eza na likambo wana. Bomoni likambo ya Turbo, Léa, Mama Étoile na Papa Serge. Leçon eza makasi na mwana na zana katikati Prisley. Un message fort au Belleville a lancé na ba parents oyo ceux qui bosu boboti divorce salemi et que nzamba sungi bosali susu bosali susu bose remarier na ndenge mususu donc bose remarier akoloba keno o kota ke ya ki abali koto pa ke ya ki abali. Mais loko eza wana eza mwana siko botala siko singa wana bozaki ensemble boboti mwana bo se séparer lorsque bo se séparer sikoyo mwana azo sangisaka abino il faut kaka bokutana pona bana bozolanda la grande famille yango tango na osala ba analyse émission nanga lorsque nazo kotisa makambo film ya Belleville c'est parce que lorsque nazo loba sur film c'est parce que bato ebele batalaka film na ignorance bato mosusu pe comprendre te parce que na mona ki ndeko moko abengaki nga ma BBC na komi nazo comprendre nango lisusu te surtout famille ya nani ya mama Marie Bololé donc nazo comprendre lisusu te donc à se perdre bozo comprendre famille wana eza famille moko déjà baza na bokabwani baza famille moko déjà ya incompréhension. Attendons voir sikoyo lorsque Étoile akoyana likambo yango pa baye kokuta na susu na Gesho parlant de tokoyeba sur réalité ya famille wana parce que Gesho na mama na Étoile baza bandeko Gesho mutu abebisi mwana kuna Gesho mutu astushaki Prisley ok tokyo lo bapeka ka Gesho te attends tokoyoka pe Gesho tango vérité ko bima Gesho pe akotanda vérité nyonso na mesa siko film aboy tokyo kima mbangu te tokende koyeba basora ba makambo na nyonso film ya boy tokyo kima mbangu te tokende kotala tokende komona sora ngo eza ndenge nini. Alors c'est au moins ça la grande famille. Ceux qui n'ont pas le zonga na lisolo na ngana yaki ko yebisa juste batu ke non émission na sala ki wana bomoni siko ke non naza nga innocente bino batu muso ba yango BBC wana irsi pesha nga futa ke mbongo c'est comme si irsi pesha nga futa ka ya ce qui irsi pesha nga futa ngambo comment est-ce que na yaki na sali émission ya audio o nga na yebi ke non audio ebimi eza ya sika ozo keza audio ya kala peut-être na ki innocence nanga pe ebimi wana ki innocence nanga ebimi wana poso ina za bureau ya Irsil Peshanga nenge na yeba de audio o eza kala nenge na yaka lobby wana na ye na lobby na démentir mba moko na lobby ke non audio eza kala mais na yaki ko démentir te na yaki ne ko telemela na yaki ko loba pourquoi campagne de déstabilisation pourquoi Gomez azolingo changer te na kendaki pe mingi ya ko aider Gomez ateza audio ya kala soki akolanda émission wana na fongoli pe ebele ya koloba ke non ofongola chaîne pona mutu te
ya koloba te ke non okodiembela bato na fongola kika na ndenge moko pe ya propre soki azo brosser dire ya koloba ke non bato bako booster ye eza peut-être Ursule Pechanga eza sila ye moko ndenge alobi ke non sila esusu moyen te voilà quelque part na émission na salaki na soki akoleka na émission wana na pesi ye peut-être alongola espoir ya koloba ke non bato mibale nde bakoki ko booster chaîne na ye te ba chaîne ya ba artiste ebele baza wana baza même pas na vision ya koloba kaka ke non Ursule Pechanga Belle-Vie peut-être ou encore sila nde bakoki ko booster non Belle-Vie ajouaka na ba film bato mosusu babengaka ye ake bafuti caché na ye abimi azongi ne na Belle-Vie télévision tango azokende ye ake parce que babengi ye mais mutu o abengi ye ayebi pourquoi abengi Belle-Vie mais akobima boya koloba ke no bango nde fale bango te po bango pe bakoma ndenge bakomi wana lelo totanga bakombo na bango basalaki na ba propre effort na bango. C'est-à-dire que non émission na pe na gafaki te na kenai nango pe kaka bien na pesa ki pe Gomez conseil malgré audio wana eza ya kala soki aza kozala kaka na eloko wana na idée wana ya ke non batutel batete wana nde faut ba booster azo donc abosa na eloko wana po bato wana mibale pe po bakoma ndenge bakomi wana lelo ezalaki pe facile te. Je crois toyokani bandeko la grande famille bo aimer bo partager bon aimer pour partager n'tika na moi si 8 minutes nanga comme ça to chiter bato azo senga ngai famille bota bato azo senga ngai lien tellement vendredi na samedi na zalaki online te lobi na mikai ko benga bato akini bonjour mais après connexion compliquée inga esu na tongo awa na komeli nani équipe ya Belle-Vie maintenant va répondre ngate bandeko oyo bazo zela na ngambu ya mama BBC pona pesa lien bo patienter une fois soki nga na zu yango na koyaka kosa nini na koya ko lancer yango awa oyoki to yokana bien nga mingi neti ba makambo wana ba makambo mususu il faut na tout na kini il faut na tout na kini ba otindela nga soki bato mususu basi bazui je ne sais pas parce que nga pe na zala te ke noko bikota kota non nga na zala ka mingi na yoki bato akini et puis nazo na benga nanu soki ndiko moko boy susu parce que nazo benga ye depuis lobby connexion pe na tongo aza connecté te mais na osa makasi ti ba 15h il faut na ye ba switch comme ça lorsque na oyana ta na émission ya pourquoi na confirmer bino soki lien essayer voilà. Bozola dans la grande famille, c'était au moins ça. La sengi na bino, nous on travaille sur les réseaux sociaux. Vous devez nous comprendre. Il y a likamboye, il faut que tout ça ilango analyse. Tout ça ilango analyse ndenge nini mayele. Alors bino pe za la kate que non, bois qui ça te. Lorsque il y a campagne, bango moko ba bengi yango campagne ya déstabilisation. To va na kimia te. Tango bazo sala campagne de déstabilisation et que biso to vandi kimia ata ba campagne yango ya nani ya ba président de ba sala kawana au moins la président zo sala campagne na ye ko campagne électorale côté au moins pe côté ko nani na ye nani opposant pe azo kene na ngambu na pe kuna ye pa zo na ba makambo na zo luba kuna ozomona ba makambo ndenge kendaka soki bato babimi balobi bazosala campagne ya déstabilisation il faut peto ya tolo babandeko wana eza campagne ya déstabilisation ndima yango te botala plan eza boye tozosungana te bongo te réseaux sociaux eza problème et likambo mosusu ezolekelanga toza na dossier ya coquette bandeko likambo ya coquette et ça n'a pas si na son lobi na butu na yoki na moni ba audio na moni ba donc au mona penza ke non mbanda yango ya coquette abimisi penza ba conversation ya ye na coquette ba appel coquette ninga ba na ko benga tout quelque part yeswe
Donc eza makambo ebandaka nango depuis que parce que na yoki pe coquette alobi que non soko ko continuer na ba bêtise oyo zo continuer oyo nga na ko bima sur la toi pour na ko éclaircir ba to réalité oyo nazo lekana nango avec toi. Sikoyo na mayele nanga na moni que non eza makambo ko boy photo chango mayele na beauté na mobali ya coquette na ye coquette na mbanda ya coquette wana il y a quelque chose de louche na katikati wana po ba makambo ngo ndenge ezokende il y a quelque chose de louche. Lorsque nazo il y a quelque chose de louche, c'est-à-dire que non mabe eza partagé na bango nyonso innocent ou encore innocente azate, il y a quelque chose po ba makambo ekoma ndenge ekomi wana toki obima toye to défendre coquette oui mais vérité moko eza na simana toyebi te toke na ngambo pe ya mobali nano ya ye coquette ye kutu to longola ye parce que ekomi soki troisième fois. Vous comprenez la grande famille. Alors eza makambo moko boye mutu akokata likambo po nanga ezaka ye moko coquette ya ako continuer avec son mari to ako continuer te likambo ngo eza nini parce que toki koya pe to lobeli coquette mais après alors na likambo oyo ezoleka sur les réseaux sociaux na minute oyo ya coquette na relation na mobali na ye mutu aussi sa makambo eza coquette ye moko na décision oyo ya kozwa et puis décision na kozwa eza la décision moko ferme décision na kozwa eza la décision moko oyo eko sunga pe ye likolo nango mwana aza bandeko ko s'engager pe na mobali oyo asaboti bana 4 5 mama koto c'est la merde na ebité basi mususu bandimaka ba relation ya bongo na ndenge ya mabete mutu faut midukela kimia avant baya kopeso kimia. Je ne m'engage pas. Il y a déjà Moutaza Bana, il a 5 enfants. 5 enfants na ba maman combien? Parce que ndeba makambango yango yo to ta la film et pas belle vie. Lorsque tu t'engages avec un homme ou aza déjà na bana ou encore tu t'engages avec une femme ou aza na mwana. Yeba ke no papa wana ndenge azana mobali ozo s'engager na ye azana obligation ya ko soutenir bana wana azana obligation ya kokutana na bana wana ya attention hein ezana basi nyonso tout te ba comprendre que loko wana oui ba supporter kango hein au vrai sens du mot hein le ya wana zokoka mais lorsque banda ki ayeba ki ke no tirbo azana mwasi azana mwana ye wana zokoka juste parce que baza kocha kombo ya mwana na ba facture ye muteme suki soki ya papa turbo avandi na mwana na ye bazo seka et tout ye muteme zo suka bozo na ba niveau ya ba passe ya ba relation mususu ndenge ezalaka yango ezalaka bien komi yebela tango zo koto yebi ke no likambo eza boyeba yeba kaka ko supporter eza te okoti ko supporter comme le passe okene kokota okene kosala eloko moko mabe po ba longola mwana na sa moyo po peut-être yo tika na libala ngo nini ngo zo prouver ko tika na libala ngo ba makambo ngo yango yo coquette alendimaki mobali na ye na mwana ya coquette nde bakomi bana bakomi 5 donc ezaka histoire moko boye ya pasi na motema ya keno coquette abane ko mériter humiliation ya boyete tout ça eza nini ba choix to veya kabana biso kutu toza déjà na relation ba ono babalite bo veya kana ba relation na ba choix obo sala et na vie kolinga te o sala mariage o prouver mutu non na vie kolinga te mobali o melela ye mbondo linga mobali na ome kolakise te ke no lingi pour ce que meki ke no kolakise pezo komi on dirait soki tababe ayebi peza faiblesse na ke no olinga ye makasi ya akodi emeloka wana. Moi je crois nde eloko yango pezo sala mobali ya coquette ayebi ke no coquette alinga ye voilà patienta makambo ebele bref nazana mpona makambo ya coquette te makambo ya coquette oyo ya kokata makambo sur les réseaux sociaux eza ye moko coquette. Parce que biso ata bon toyebi ke no mobali na zalaka déjà mutu moko ba yebi peut-être pona ko ndenge za cameraman et voilà
mais son et sous ce sonné makasi eza pour na coquette. Maintenant muto aussi ça likambo eza coquette yemoko. Na décision oyo akozwa. Décision wana ekosunga ye to ekosunga ye te. Pour ba bêtise mususu kolinga te et se répétaka na vie na okoya kokufa na mwana no atikali mutu mususu na ekoboko edo mwana no anyokwami. Et puis, dans mon tomo côté, quoi, quoi, ça coquette avant d'ici coquette, on a bi coquette et boya mobile non non. Décision au bimaka et pas naï. Alors na makambo nenga na conclure. Ma beza partager na ngambu nyonso. Nenga na moni. Na moni peza phone et bimi peza bozota abona numéro coquette et bimi ba appel boye ba message atindi ba vidéo. C'est grave. Alors, c'est au moins ça. Bino bato bozo dingo sala la campagne de déstabilisation pour na Gomez nani pour na RC Pechanga na Gomez ba kabwana. Ata bo bimisi ba audio ndenge bozo bimisa wana Gomez azo loba. Du moins peut-être RC Pechanga ayoki ata Gomez o ya lobi ba audio bimi. Siko ba o ba lobaka oyo nani RC la yokate. Et ils ont battu mususu pe ba lobaka ya mabe pour na RC Pechanga. Oh peut-être pe ba liaka pe ba melaka ba artiste comédien mais ba yoka nani RC Pechanga yokate. Vous comprenez? Alors pour nga na mona kaka eza campagne moko ya déstabilisation campagne moko ba lobaka ya no sense. Campagne moko boye oyo peut-être bino bozulu kaka keloko ko tia na libumu. Bref, c'était au moins ça la grande famille. Vous aimez vidéo na biso vous partager et que ça la vraiment biso bien. Naloba toujours que non numéro na biso ezawana. L'autre fois na mona ki na ba commentaire ton numéro, j'ai besoin de ton numéro. Mais mon numéro se figure là. Na barre ya écran au monango. Numéro d'angeza ka wana. Alors c'est au moins ça bandeko. Na mikasuko benga bato akini na yeba pour na lien. Une fois ce qui n'a vu ka awa puna makambo vote wana. Je vous aime bandeko. Vous aimez vous partager. Alors bisous, bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso.